ozali nzambo ya kina lolenge bato nyonso bayelaka te. Ozali nzambo ya kesa na kina bato ondimaki yo mpe kolata nzoto wete okoma moto bongo ozwa likambo na ngai tala ntina nini ngai nazali kodetola yo mosantu ya bato afandaka. Mbote mingi ba papa ba mama bana bilenge mbote na bino ba congolaises nyonso na pesi bino mbote. En tout cas na tango na leki ponde na bekara to sunganaka naza na moi eloko moko ya mokene na préparer ya kosala eza eloko moko pe koko kamusa pe batu parce que mingi batiaka na bango kate mais ngai nasala yango de temps en temps na na laksaka pa batu ndenge nini tokoki pe kolamba eloko wana ntango mpe oza nango na ndako tokutai nango okoki kolamba ngo mpe ndenge nini na ndenge ya presse kwa cuisine mo nde babenga rapide. Bon yango wana avant ya kobanda nasenga nanu merci epai ya nzambe nakangi misu na ngai. Nzambe merci na bolingo na yo papa, merci mingi yo bateli biso na mikolo nyonso tokolamuka tokolala eza nkolo Seigneur na makasi na biso te eza nde na grâce na yo Yesu Masia eza nde na bolingo na yo Nzambe na nguya. Merci na pema pe na souffle ozopesa biso Seigneur. Merci nkolo yo ozopesa biso temps Seigneur batu batala biso pe totala batu tosungana. Nzambe pambolama na yo kumisama na yo Seigneur papa tango nyonso totiki na maboko na yo na oya moke tozali kosala Nzambe tika yo pambola yango mpona kobakisa kaka makanisi kati na bato mpona kobakisa oyo ezangi kati na bato mpe na kozwa mpe mayele kaka kati na bato yango wana Nzambe totiki poko na maboko na yo opambola yango na kombo na yo Yesu Masia ebandeli mpe kosukisa na biso Seigneur toti yo liboso na nyonso amen. Na pesa ba oya nga mbote na vie na nga moko na otineli mbote mbangu vie na nga pona ade na reta fa na banda mwa kala mais ba contre ta vie na nga na otineli mbote vie na nga géri vie na nga géri vie Cobetox na tinelo ba mbote ya trop vie na nga yi vie Cobetox celui que Cobetox bomaka tous les insectes c'est que yo vraiment vous a fait vie na nga géri mbote zonge epai na yo na pesi vraiment mbote na bandeko nyonso baninga ba opena bazotala ngai ba ozwa tana bango ata 5-10 minutes ya otala nga anzamba pambola bino ngape na nesengo otala bino yango na siko tokoti na biloko na présenter bino eza biloko ya mwa okamwa eza bandeko na nga chou kaka tosoma na ba centre commercial tina ba marché na biso ba centre commercial chou kaka eza chou kaka chou blanc kaka eza nango chou oya rouge te pesa ya rouge na ya blanc oyo eza ya blanc oyo nga la sombi chou na chou oyo na présenter bino na osala ngo lokwa légume vert bomona ka nde na osala ngo esa penza bien esa pe kitoko na bato neti na ndako ozala mwa chou omona na mo occasion loko ozoluka ta mususu ndunda ozwi ndunda te so kuta na mwa chou ozwi chou na yo mpona osala mwa vite fait et quand on a dans musunité et ça maintenant ka légumes verts na viande na otumba ya na olia na bana mais ngana la tibu ka chou oyo pona monike na kabola ngona bandiko na baninga chou na yango na présenter bino na chou na biso tozana aubergine na kati aubergine yango nazana poivron o na kati poivron na yango sina sukola na kati na matungulu na nga yango naza na poireau na nga lisusu poireau na nga yango naza na ndembi na nga yango na bapilipili na nga na poireau na nga na lobi naza na ai na nga mwa de nino ya ai na nga na kati na tie na kati mwa dembuma na nga na kati na tie na kati ya nino o nde na biso bino ba mama naza na jumbo soki jumbo te naza na jumbo ya bouillon naza na mwa sel na nga naza na huile na ngai yango oyo mama na ngai bandeko na ngai botisala mwa attention yango nazosala bon nafongoli nzungu na ngai nzungu na nga nafongoli yango oyo
moto na nga pe yango bandeko na nga na pelisi. Na pelisi moto na nga na tie nzungu na nga awa. Na zwi chou na nga yango na tie na nzungu. Maboko na nga eza propre bandeko na nga sika sokolaki. Maboko na nga eza propre. Chou na nga yango. Nazwi mai na ngai naloba na prépara déjà mai na nga à côté. Nga lamba a bongo. Prépara mai na nga déjà à côté. Nazwi mai yango yo. Na tie na chou na ngai. Na bakisi su mwa mai muke. Yango. Ai. Nazotika siko chou na ngai na moto makasi pendant ata 5 minutes etoka peda na moto moka makasi po soki etoki na kozwa mai wana na kobwaka na vérifier sur moto na nga moto yango natiki chou na ngai etoka vraiment minimum ba 5 à 7 minutes na moto moko ya mwa vraiment makasi. Bon muninga nga tete na tineli mbote ebele terrain zozwa bambote na yo pa yo ozali bambote penza nzamba pambola yo merci na ndenge ozopesa nga kaka bamakasi bacourage merci nde na bai tosungana tokomi na monde ya lelo. Mokili ya lelo eza mokili ya lekunia te, mokili ya lelo mokili ya monoko te, mokili ya lelo eza mokili te ke onga na yebi, mokili ya lelo eza mokili te ke oye mutu ayebi. Tosungana toza bana nzambe, tosungana nazoloba tosungana toza bana nzambe. Nzambe asengi bolingo, nzambe asengi bolingo totala pe bandeko mosusu baolamba biso pe tozozwa mayele epai na bango, bango pe bakozwa mayele epai na biso. Tosungana po tosunga pe bana biso bazokola, surtout biso bakongolais tolingi kobala biso na biso. Tosunga bana biso bazokola, bana biso lobi lobi bakobala bayeba kosala ata mwa eloko, bayeba kosala ata mwana ndako ya libala kobongisa yango wana oloba ke moto aleki moto aza te bandeko na nga. En tout cas nalingi bino mingi, en tout cas bosabone botala nga ndeko na bino ya mwasi, nalingi bino mingi totalana. Nakomi sikoyo na etape nsima totiki yango nanu 5 à 7 minutes na moto ya makasi etoka tokozonga mpo toya kotala yango. Bandeko na ngai sikoyo tozongi na cuisine mpona kotala chou oyo natikaki na moto yango. Chou natikaki na moto botala ndenge etoki. En tout cas nalobaki ke totika 5 à 7 minutes na moto ya makasi, mais namoni 5 à 7 minutes ya 7 minutes eza moke. En tout cas nabendi su minutes tina ba 10 minutes etoka, c'est que natie vraiment minimum 10 minutes po 7 wana esalaki lokola mwa moke. Sikoyo etoki namoni kasa na ngai ya chou esali neti mwa kozwa forme ya kolemba. C'est bon, okolembisa yango mpena makasi te. Sikoyo nalongoli yango, nalongola yango, nazwa passoire na nga nalongola mai, nalongoli nzungu na nga yango oyo yango nazo kopase légume na nga awa. Evie na nga si na chokola ki eza propre. Yango na pase légume na ngai awa. Nalongoli mai oyo ya chou. Po mai wana ya chou ezalaka sukali mingi kwa, trop sukali, ba trop sukali wana yango te. Allez. Natie mai ekita, mai ezokita yango yo. Après nazongisa sikoyo su na nzungu, nazongisi chou na nga na nzungu. Allez, naye nango susu na moto. Na dimine na moto na nga moke, natiki chou na ngai. Siko awa naza na
poil na ngai. Poil na ngai yango bandeko, nde na bisa bien ba mama, poil, ba poil. Faut ozala ba poil ya kitoko, mwa ba nzungwa bien. Esala mwa jar. Na ina kalinga siko mafuta na ngai ba mama botala ngai. Na pelisi moto na ngai koto yo. Allez. Na tie mafuta na ngai yango yo, poil na ngai na moto. Na mafuta na ngai ya l'huile yango yo. Na tie mafuta na ngai ya l'huile ba mama, na tie na ngai pa mingi te yango yo. C'est bon comme ça. Na tie mingi te. Allez, tokati na poto de la mafuta zo mwa moto. Bandeko na ngai siko tozongi na cuisine. Nde tozongi na cuisine bo mafuta na biso yango esu moto. Bon, pona kobanda na mafuta na biso ne esu moto bo en tout cas na bandi nanu na poivron. Poivron zaka mwa makasi nde na lobi, na loba ata on nyonso na bayi na mwa poivron. Poivron yango na tie na moto. Na tionga na mafuta. Poivron yango eza mafuta ebela na ata na mwa miniti moko. Bandeko na nde na lobi ke mpona chou en tout cas eza nango facile à préparer, eza nango facile. Bon, eza mpe na bandeko mosusu balingana bango mpe chou te eza problème te. Bon, na laksika nde na lobi ke nga en tout cas vraiment na essayaka kaka na nga kaka tout. C'est que na sa mo plan na nga ya chou boye makanisi ka na oluka ndunda emona ta na koti na esprit ya chou. Esprit pe kota pe chou pe to ko pe osalela mo boye. Yango to kabola ka na bandeko. Na tika mo yi minute ezotoka na moto. Allez. Na tie siko aubergine nanga. Na tie aubergine. Après na otia susu matungulu nanga. Bandeko na ngai totie matungulu na biso na bandaki na poivron. Après na tie aubergine ndambu na nga na kataki awa siko na jus ndembi na nga na tie. Ndembi na nga na tie. Na jus ndambu ya poivron na nga nde na lobaki na tie. Natie ndambo ya poivron na nga, natie matungulu na nga, natie ndembi na nga, nazobalola sikoyo na moto. Nazobalola ka na mafuta na nga oyo ata mwa 3 minutes nazobalola. Après sikoyo bandeko na nga nazwi mwa bouillon na ngai. Na lutu na nga yango oyo, natie mwa poussière na nga ya bouillon. Ya mukeka po biloko oyo, ba légumes nazokalinga ezala na mwa goût ya mwa sel natie. Yango nazo kobalola. Sikoyo yango biloko na biso nde totie na moto, totie na mafuta nde na bi tokalingi aubergine, tokalingi poivron vert, tokalingi matungulu na biso, tokalingi ndembi, tokalingi na ndambo ya poivron na biso. Sikoyo esili kotoyo nakangaki moto na nga, nafongoli sikoyo moto na ngai,
awa fongi moto nanga na légume nanga nazwi biloko nyonso nakalingi oyo nakalingi yango ata mwa 2 à 3 minutes na moto natikaki sikoyo nakangi moto koto nasangisi yango awa na légume na ngai oyo nasangisi yango na légume na ngai nasangisi yango na légume na ngai nazwi mwa mai na ngai ndambu yango oyo nasokoli mwa kikalungu na ngai na mwa mai na ngai yango mwa légume na nga esa nango vrai bandeko na ngai yango oyo nazwi su mai moke na bakisi mpo sikoyo nazotika yango sikoyo etoka mwa moke nazwi pilipili na ngai yango natie sikoyo natiaki ndambu ya poussière na ngai ya jumbo bon sikoyo koto susu nazwi jumbo na ngai oyo ya sikoyo natiaki jumbo na ngai ya poudre oyo ya po na bakisi sikoyo jumbo na ngai ndambu ya nini oyo natie la moitié nasangisi nakangi sikoyo nzungu na nga natiki su boye panda ata ba 5 minutes na oya otala natie mwa moto moko ya mwa makasi mingi te tozongi sikoyo na cuisine koya kotala shu oyo totikaki na moto nafungoli nzungu mpona kotala ala shu na biso yango oyo etoki nango bien mai ekiti en tout cas natikaki yango na moto ewumela te mai ekiti nango yango oyo bandeko nanga bomona yango mpona couleur te mpo eza pembe en tout cas batalaka biloko na couleur te mais batalaka nde biloko nde na goût na munoko eza nango pembe mpo chou ezalaka pembe mais couleur te moto ezokonte eza nde goût oyo eza na munoko nameki mwa sel nanga yango sel vraiment esali mpenza bien ekoki nango bien nakitisi sikoyo natia na sani bandeko yango na présente bino chou yango oyo nde na biso olambi chou na yo kotala yango mpona couleur ya pembe te mais eza na goût na munoko ebimi mpe lokola légume mwa vert mais eza na goût ya ndambu ya chou na kati mais eza kitoko nasali esprit mpo pilipili etoboka mpo esala epesa biso mwa goût na munoko bon nde nayebisi bino ke soki otumbi mwa viande na ya kote okolela yango bien bon tokomi na suka nasengi su merci na bandeko baninga oyo botali biso nzambe apambola bino vraiment nazongisa su matondo epai ya nzambe ezwa lokumu ntango nyonso mikolo nyonso nzambe nini nango oloba na mokili kombo moko te kozalaka tokumisa yango mikolo nyonso tu ezalaka kombo na yo lelo lobi mpe na libela okokumisamaka na yo ntango nyonso tu yango wana tozongisi matondo epai na yo merci opambola biso mpe biso topamboli yo lisusu papa mpo yo oza malamu mingi ndenge obandaki na biso ndenge osukisi na biso merci opambola mpe bandeko mpe baninga bafamille baninga na biso bakongole tozali kotalana biso nyonso opambola biso na kombo na yesu masiya amen yango bandeko na ngai nayesi bino chou na biso yango oyo viande na yo tumbi oto poisson na yo kokalinga ale yango bandeko bon appétit moi vin esalaka mwa bien bon appétit pareillement tosuki wana tokomi na mbala nsima lokumu ezonga mpa ya nzambe asala suki grâce tomonana tokutana tolekisa su tana kokabola elambeli na biso tozolambela tosunga na biso nyonso tusene tozongisika merci mpa ya nzambe amen
ozali nzambo yaki na lolenge bato nyonso bayelaka te. Ozali nzambo ya kesa na kina bato. Ondimaki yo mpe kolata nzoto po ete okoma moto.